Comme na babulia jusque moi quand bisinga lobi biso ako tozam sur le côté tala piana koni na ken piana akomi koya poto azosomba bandaku biso bobo il faut mususu kuta onga il faut soki muto sala mutu nani soko koleke pana ngai ye mutabengi yo tazo bake soko koleke pana ngai faut futanga 400. Est-ce que ngana na posta na ye pana o yonde muto benga to analyser likambo sirkingandi pena comment la binemi est belé o gagner biloko na gagner peu rien yaya ngala la kate bato azo finga butu mobimba que lembi singa lelo et dit nos images en jeu ça y quoi na ye comme on a la plupart. Il y a des chroniqueurs, ce sont des chroniques Fouati. Ce sont des chroniques Fouati? Oui. Donc, Fili Business tout. Exception Zangate. Mais. Petit dans la Imoko, Nazaki n'a pas de problème. Il y a là. Jansi Mayas, force habitante. Petit dans la est-ce qu'on peut dépanner 200 pour n'atteindre rapidement l'Angola? Abi me vieux, yo kombo lombongo. Kombo lombongo, ouais. Ba tunyo so batala kayo yong dozali. Ba tutu batala comme ndeni yo sakana ermo poko sanga mbongo yo ko sanga ba mbongo te. Abi bon, c'est pas grave. Siko elo ko ni le tinyo qui paye en sikoyo. Elo ke tinyo na qui paye ndeni. Ouais. À mon actif, na sali au moins 3000 émissions. 3000 émissions. Na quoi que ça on a ça 1 million de vues. Ya solo wana. Na zo vérité sur la tali au comme nango. Mingi ba komi ko sa makambo na fanatisme. Fanatisme. Na zoyoka. Ozolanda ngai. Akobenga po sali la analyse. Ngaza mutamayele. Analyse dans tout batalaka. Tout à fait. Mais yo comme il faut contredire ngai parce que kaka muto benga ngai ke tolo bela pona edino. Mais ngaza soko benga na usape banquette na ndenge na ngana ba ki tout à fait. Mais yo comme il faut contredire ngasi na ebi vérité ke edino azabo. Na koloba te ezabo ngote ebona ezabo na bo. Sikoyo naza susu analyste na yote. Tout à fait. Parce que tant qu'on contredit, comment coincer déjà? Comment coincer analyste na yo? On a raison moko boy ki batala na caméra mutu wana tala ke azo contredire analyste na ye atindelo mo atweke. Ozo comprendre? Mais vous comprendre que bango tout ba comme na babulia la Edino yoza fin utaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo. Merci na bande kono so bomesana kolanda ya bino mopandisa ngomene na mboka na kombo ya le king de la presse lelo ne nepseb noka keto na 15 minutes kaka ya kosolola na invité na ngai bomesana na 15 minutes avec Edino image lelo nazana invité na ngai Acha Mofoto pas grande oyo boyebi ka ningi sakanet to solani mo mke parce que to yebi ke sango setamboli ke pas grande hazui likanisa ko sala makambo na ye moko po jebi so baleli to na yebite soki ni nango piqué ye lelo za likanisa ko sala makambo na ye moko po a se retrouver aussi parce que soto landi bien musala o ba ko sala ba ko fingama mais baza ko se retrouver te alors nakata musala oyo soko sala ngona ndenge bien o ko se retrouver to éviter les canisini ne zuye lelo atika bandeko atiki na yebite soko atiki to retourner ka soko atiki bango po asala ligne na ye to azaka na bango de temps en temps pa na ye moko de temps en temps pe côté kuna na yebite mais na sima caméra to za bongo na ya Willy Kunda et Yves Genda zana biso aussi na kata plateau et Mayanga Dikoko azabongo porte-parole to Mokambia IDPS o asalaka poete IDPS France Kendebe liboso pendant que musika bonjour Kulutu Acha Mofoto pas grande. Bonjour Edino image na sepeli ndego ya mbingai
pour s'expliquer na moi makambo ebele. Pas grande, ça fait longtemps que tu vas dans le plateau tout solo là. Nicolas Belé, hein? Oui, oui. Ngano tout ça l'émission, est-ce que ça va 4 ans passés? 4 ans passés. 4 ans passés. Mais les lots n'a été pour tout ça l'émission. Mais na yaki pour expliquer ba oyo balingangai na ba balingangate que na lelo bukola lelo Boubouyaï. Boubouyaï, c'est Boubouyaï. Na komi na chaîne internet yanga moko na kombo ya banana news. Banana news bokolanda makambo ya bien, bokolanda analyse ya bien, bokolanda masolo ya bien na kati kuna. Donc à partir de là on a lina travailler nano en solo ngai moko. Acha Movoto alinga travailler en solo yemoko. Acha Movoto. Et là on est penza et duo lelo otika bandeko sala kana bango pour sala yo moko nzela na yo. Déception? Non, eza déception te. Merci pour la question na yo. Question est trop pertinente. Oui. Nathalie d'abord référence na ngai et l'équipe munene. Référence et l'équipe munene. Référence oyebi na poto soko ke koluka musala local boso batunaka référence CV. Ngala na CV koleka bango nyuso. Bango nyuso banani, bango nyuso. Batu nyuso basala banani ba internet banini ponga na bandi. Na uti poto mwana poto bien habillé bien sapé. Na kena nga foire kokota na kokota bo na mona noko moka telemi yaya grand frère atemi oh noko ya leki nga yaka na ye natala bo oh comme nga bolo wa bonza quoi oui na sala ke émission mbote bandeko kota na kati na mwa ba question ko tuna na koti to sala émission nga il fallait to sa émission na Papitex aleki et Voloko aleki ngana ekoleka. Papitex avec déjà na plateau. Tant Papitex a silisi tant on a benga Papitex le Bogard. Oui. Il y a silisi ngape na vandika avyo bina vanda wana. Ba oze Voloko Joker. Wana radio FM. Kasi de radio FM. Et Voloko ayete ngana ekoleka. Atulinga ba question boni poto bani na répondre tout oh amoni les sans qui na on a télévision oh mais oso sala ngoli boso vitamine que vous a bien posé vraiment ba tout ça ya ka ozo mona ke aza agité on dirait azo banga ba caméra azo banga ba koloba mais yo peso za poser abi musalo eza suka na boulot bon exactement comme ngate poka na vacances na ozonga poto na zongi pe poto loko les aki likambo na ngai ezalaki likambo na yo depuis tout ce temps là na zongi poto na beta pe lisolo te na lekaki pa na ye oui na ye kozonga na 93 oui kaka na lemba wana nakuti azosala émission na mwana moko ya même bolo wa bonza quoi toujours na oleka na balabala mwana moko ya lemba asalisaki orchestre na lemba yo koyeba ye nani leka batu nani rombo tunani asalisaki orchestre na ye sorti nango en pleine répétition oui vie bolo ayaki wana bazaki na petu akomaki na viva akepa ya jibe mpia na nani Bogis Bompema mon ami mbala moko na ole kaka obi curiosité ba parisien ba viens oh mais petu azali ouais abe yaka to sali émission ko wana zaka ya radio est-ce qu'on a ko sala ya télévision na bolo wa bonza quoi na rombo tunani wana na télévision siko na lemba omoni abalabalo ya nani ya wana télévision était quand na yebate ide na ngai na mwa poto babula na kutu ezati yo bazuka ba meme na plateau pour ça émission ya moi ka ki azo émission na bana poto et tout ça na ye na Bogis Bompema je te salue aibi eloko na zoloba tout à fait tout ça l'émission papa vie abimisi
téléphone na ye wa ba téléphone esi bandi apesi ngai abi yo il faut benga ngai atikala kana posa na yo azaka na posa na yo kaka yo na ye yo pe poto kaka na kepe na bosani o 3 jours na ko mon émission mo batia ngona télévision Fabien kola musa on tala yo wana kutu boy na ye Nathalie ngako na bengi fi on deni o te sko na zana machine sans fil nazo mata la voix d'Isaïe to kutana kuna la voix d'Isaïe to que to kutani j'ai expliqué ngabi o moni yo obetaka forme danger boy o mwende buvanda kana yo penda donc oleki bango ya penda le compte poto penda pona beta nani maillot jaune Versace maillot jaune nani ouais abi ana sepeli mais petit nanga soko jibu salo sérieux okotonga menga na tongi kuna alors banda wana ngana vie to komi kokutana mais toujours poto suta zuba yo mona poto ezo wana poto zo lobelo kudelo kote loti nga koto na makamna nga ezo kotsamba lara utara ku ki journalisme na kute panda na makamna nga na tikango kaka ti na ko kende Kinshasa na 2002 ou 2003 ou 2004 na ko mona film ko boye a uti Londres comme kimanga ya va na Londres ya za pena sa classe à journalisme na aluba anglais lingala kuto aluba ya muke siko na biso non abina o bayaki na garçon yebi nani garçon nani asanani moi London moi na pe à Bruxelles nani Papson Izebongo. Ah, Papson Izebongo, c'est moi, Papson, comment on a ça la émission, il y a ça talanga. Ah bien, ça tombe bien, dans l'émission sa émission, sur le Parisien, ça s'appelle. Et là, on déclenche, nous sommes dans la salle de l'émission. Petit on a une relation avec la chaîne, il y a le anglais. Il y a le anglais, il y a le français, il y a le lingala muki. Lingala, tu es anglais. Tu es en français, tu es en lingala, tu es pour l'émission de Bosso. Impact à la chaîne, malgré tout ça, aux gens qui ont en considération. En considération, comme on a au kakake, loisir. Oui. On a loisir. Mais, et ça l'impact. C'est quoi la télévision, la chaîne YouTube, la télévision et comme Kolukanga. La baraka, dans la salle d'émission, la chaîne Nyoso, ti na braza na ozonga poto, babé na salle pekuna. Mais vraiment, yo ça nous par plaisir, donc oui. Na zongia wa. Na bandi ko sala na mwa bato me mingi penzate. Le temps na kitika ka Luanda ndependa na ye komona ki ba chroniqueur ba chroniqueuse ba ye ko vandela kai na ba do sa ba émission moni mono ya kufana ni Zobozi ouais azwagu ya ko sala parce que ngana ote ko sala émission donc yeta mo ka ngapi fona sala émission il va sala. Ce gars-là, les gars, ils peut-être ça vivant. Bien sûr, voilà. T'as Dieu me voit parler tout dans midi. Ngande, comment on appelle ça, mon qui présence dans la salle d'émission, dans la zone Lobela, mais on appelle dans Lobela, il y a Rambo. Il y a Rambo, ouais. À la salle d'émission, Ngana Katia, Luanda. Dans la salle d'émission, Ebele, comme on fout un bambongo, il y a Bengaï. 200 ou 250, surtout dans le mingi, John Wasaka, souté, à le quoi number one, Kunanani, Willindeke. Que je salue, il y a indépendant Moutou, à Foulanga la Macamboana. Alors, à chaque photo, na Paris, première caméra ou filmer, et c'est là qui va. Pour les lots à la vague. Première caméra, et c'est là qui nani, collègue Nabilo Nani. Auto sama mba jibe salaka tole mbala moko nani tambo Noli c'était pas na makambo ya Fali comme ça
Le Château Rouge, non? Oui, oui, bon, voilà, ma Fali, ça l'impact, il y a un Angola. Mais côté, il y a un. Mais est-ce que vous avez ça comme micro? Mais qu'est-ce que ça fait? Ah oui, et tu as dit que ça a tollé côté. Mais vous avez dit ça comme micro, vous avez écouté que vous avez dit na bonga na kei, mais tant que salami côté. Et ça lui tolé déjà bêta pété on dirait. Mais non pas que non ko bêta c'est pas le moment. Tout à fait maman Lolo Bazalaki. Bani ba Loris la congolaise. Bazalaki c'est ça. Bazalaki peut-être 48 heures ngana zonga Angola. Tout à fait. Mais na zai ko za côté en considération te na Luanda ne po ba ko pesa ba mbongo na moni na community star na Luanda tout voilà. Malgré tout community star na Luanda mais awa sikoyo kaka ndengwa na. Kaka ndengwa na kozonga ngana kozonga makambo ya Kester aye kokufa oya basuki lox nani basuki lox ya Mr Kester te ye paza chroniqueur oui chroniqueur ado oui aye kosala nga émission moko jour Kester akufaki sikoka na ekolobaki non Kester c'est un ami à moi. Il y a plus un micro comme par hasard. Azami nangai, to tabola naie, to collaborer écoute. Avant il y a pas vu la musique, azaki to ibana qui en tant que élève, to vanda qui a venu moko pépinière, nana kanri, après ngana azaki ko accompagner, azaki ko yemba et pas ya mopero. Pas mopero malobanga na lobaki wana. Tango ye atindi eloko wana. Kishasa Mombaka, ba parole ngana lobaki. Ba yeba kututeke. Kester avait d'abord opéré. C'est comme Balamo ko parisien moko acha mo voto. Alobi ke Kester alikaka epaya mopero atikaka banzembo boy pona tanga de nzembo ya tikaki. Etamboli bazwa ko ndenga ya bientôt ndenga mabepo ezaki penda bien ndenga bien très bien blouson à l'attaque blouson te bango bato bazwa ki maloba oya yo wana bazwa ki on ndenga mabe bazwa ki bakomi sineti ki bango ba yebi Kester kutalika ke pa mopero banini acha mavota lobi boya et sali pe ke ngai pe na bemba Kester na kepeki siko ekomi ba journaliste komi ko ya po bazwaka ba information pana na bandi koye ba valeur ya makambo wana makomi komi mona siko na ba télévision ngana komi komi mona malgré tout ça toujours kaka nazo ki pepe kaka te siko elo koni le tindi yo ki pe yango siko yo elo ke tindi ngana ki pe ndeni à mon actif, na sali au moins 3000 émissions. 3000 émissions. Na ko que ça on a fait 1 million de vues. Ya solo wana. Na zo so vérité sur la tali au komonango. Mais na zo ata 10 centimes te. Comme ko yebisanga yo mais yo muto za au top ndeni ni bwana kipate. Kipati. Na continuer ki na pecho yebi to sala ngana ba émission. To di mola. Bon, vous continuez na oui. Continuez. To beti na pecho semble 7 ans. 7 ans. Sans en toucher la moindre centime. Pas te dit. Et pas te dit. Mais comme on peut abattre mon côté, je dis bien, à joie que vieux, joie samba loyo. Na bande konyo so sala na bangwa. Rien, c'est quoi yo? Mais petit dans la imoko, nazaki na moi problème. Il y a là. Jansi Mayas. Force habitable. La vie petit dans la est-ce qu'on peut dépanner 200 pour n'atteindre rapidement en Angola? Abi me vieux, yo kombo nombongo. Kombo nombongo, ouais. Batu nyoso batala kayo yong dozali. Batu tu batala comme ndeni osaka na ermo poko saka mbongo yo ko saka ba mbongo te. Abi bon, c'est pas grave. Ce qui est tanga ma ke na ozambongo, na ozambongo. Mais elo que le bisinga lelo edi no image en bisa quoi. Na ye komona la plupart il y a des chroniqueurs, ce sont des chroniqueurs Fouati. Ce sont des chroniqueurs Fouati? Oui. Donc, il y a business tout. Exception Zangate. Dans les commerçants, exception Zangate. Mingi va comme ça, Makambo pour Nambongo. Pour Nambongo. Vous comprenez? Oui, solo là. Mingi va comme ça, Makambo, na fanatisme. Fanatisme. Vous avez l'andangai. Akobenga pour ça il a analyse ngaza mutamayele analyse na batutu batalaka tout à fait mais yo comme ko contredire ngai parce que kaka muto benga ngai ke tolo bela pona edino mais ngaza soko benga
na osa pe enquête na nga ndenge na nga na ba ki tout à fait mais yo comme ko contredire nga si na ebi vérité que dit dans zabo ya na koloba te ezabo ngote ebona sikoyo na za susu analyste na yo te tout à fait parce que tant ko contredire ko coincé déjà comme coincé analyste na yo pour na raison moko boye ki batala na caméra mutu wana tala ke azo contredire analyste na ye atindelo mwa tchoke ozo comprendre na yo comprendre que bango tout ba comme na babulu ya tchoke jusque moka bisinga lobi biso ako toza mso le côté tala piana kone na ken piana ouais akomi koya poto azosomba bandaku biso il faut mususu kuta onga il faut soki muto ezala mutu nani soko ekoleke pa na ngai ye mutu abengi yo mpe azobake soko ekoleke pa na ngai fo futanga 400 est ce que ngai na posta na ye pa na yo nde mutu obenga to analyse likambo oyo sirikingandi mpe nakoma na binemi ebele on gagne plus le na gagne plus rien yaya nalalaka te bato azofinga butu mobimba ozo comprendre so bandeko bazosala mutu na yo bango bazosala bazolia na mutu na ngai kaka biso tosisi atalika poa na ngai mbuta asimba mwa 20 wana mpo nazwaka taxi na kepale tout à fait sikoyo nakomona ti famille na ngai koma non ou tu arrêtes parce que mutalike na banalise ti bato ya États-Unis bazobenga butu que c'est toi le meilleur o apesa banalise abi eza yo bango yebika ntango yo opesaka analyse na yo okotelaka te olobaka juste nalobaka juste bon yo moto oyelinga mpona dossier te tokotraite dossier ya frère na ngai nani Mayanga Dikoko Mayanga Dikoko nga mpe na travaille mayele na ngai nayebi Mayanga Dikoko. Il est né en 1958, à Tangaboye, à Zamwana par exemple, à Kasavubu, Banini. À ça, il IDPS. À peine IDPS, Banini. Tanga, le baquet, Ote, Mayanga Koutouma Mozo Bana, il y a bien IDPS. Mais, ngai na joie qui renseignement. Yo comme je contredire, nga bongo benga tina nangai, ni benga poto de cortique Mayanga. Si. Si quoi yo comme contredire nga, pourquoi? Pour Mayanga, tant kotala ke yozo défendre Mayanga tindelo quelque chose. Oh là là. Alors tina ni on continue na bato bongo donc on a préféré. On arrêter na bango. Na arrêter na bango. Atana kosala ka 2 personnes batalanga, mais ba mona ki ba analyse nanga eza ya kitoko. Oui. Vous comprenez? Parce que je suis l'unique narrateur congolais. Bobe nanga narrateur. Et puis, dans un conflit ebele oyo nga na lukate po yo pesa kinga sujet moko boy. Nga na débattre sujet na et c'est pas si mutu ate mais yozo kutana mutu wana. Makambo zande nini? Mutu busu to biba na kana makambo yo. Donc nga na to koma mbwana nyao. Mais mutu wana salika nanko aya pesi susu. Mutu to sale donc chroniqueur to sale to chroniqueur to sale apesi moi 100 €. Aboua kaka sur une émission, on gagne. On a monté au Canada. Est-ce que Moutou a Alinga? Donc, on a analysé, tu as analysé. On a analysé, non, c'est le moment venu. Na Joambo Moto, na Joambo Moté, na préféré, na Zana Kwenangai, na Sali Lokonanga, Baba Kotala, bataille. Et Zalata, 2 personnes batalaki. Pas grande. Pas grande. Attends, la joué le côté. Surtout Tali Pena, na Kibomota, pas grande. À Josanango. Oza mutu okozation na conflit na batuta. Voilà. Mais na zoza conflit pour bino bozo la ga makano. Ozo mona. Pa igano azo kota kana makana luinga ba ya batu o bazo ba chroniqueuse ba nini mais batu wana bazo bomisa na batu bazo be na ngai. To ko mona mutu wana oyo ke ngale bike na chaîne na biso ko lekate bazo boaka ye. Mona loba lekito babwa ki epe. Ba alekite me bazo boaka ye. Vous avez ce qui vous a ennemi na yo. Vous avez en considération te. Ennemi na joue pourquoi parce que on le baki babela ba critique ki mutu wana yango boko binemi mutu musu salanga mabe. To lobi soki to vani ngana yo to saba émission to comme eloko moko. Siko mutu salanga mabe. Yo comme ça est proche na yo o bois kaka ye pamba
tango bois kaka o le tala tel luminanga o tala kate tona sepela tout à fait alors biloko nyonso na analyser balimbisa ngai na sala nzela nanga na zwaka pe mbongo te bokabona mino les gens ndinga mabeti kaka ka juno décision na vu kaka na bai que soki bozo sala ka ba jeona nga na za analyste o ya propre ouais na sala ka te pona zo mbongo yaya Dieu me voit parler attendre mission mon côté to sisi to émission bonne ezaki na ba loin de moi mutabisi $200 yaya et salamate on a poto vous comprenez songa na zwaka mwa balisalisi eutaka na bato na bwakaki mwa bato na ngai 5-6 na 5-6 wa mwa mibale ya moto ya malamu bazanga te mosusu mpenza costume mosusu mpe mwa tueke mais soki totali kote bachroniqueur bachroniqueuse baleki na yo osali na bango rien ouais na comprendre vous comprenez bon oyebi ke est-ce que basi retrouva na yebi na ngai te na tuna kate ta omaka na mundele na tuna na mutu te na yo kaka bato yebiseka yaya oyebi ke obeti 30 000 vie bango bakoti na kati ya YouTube basali bakalki bamoni monta oyo na 30 000 bona epesi nga mpe na kotuna bato mabe ya bino bandeko botoxike mpe na ngai na tuna mpe mbutu te eboye na boye so tuni bango basali neti badevie ate estce boye ate bon sikoyo nalingi na vivre réalité soko obeti 30 000 vie na yo na chaîne na yo otali so combien en tout cas, rien n'empêche. Oui. Soka yena azangi nani analyste. Ouais. Si j'ai moko brûlant, ozo zanga ki analyste à niveau achat, akobenga ngai. Abinemi za na ngoti. Te na ennemi na mutu te. Akope ko benga ngai ke yaya tobeta leloko yo. Na monde avec toi ça va aller. Vous comprenez? Ouais. Na sengi pe mutu 10 € te 20 € parce que na viva na mbongo wana te. Tout à fait. Ozomona na yoki wa musuke et comment boulot na bango et cause ça fait boulot pour futa ko comment boulot na bango prophète de Nilesi azoli na ngo voilà c'est ça vous comprenez bon ngai bato bele bakanisa ka mususu abenga petit ngai te dimola o bunde bole saka viana azoli bala rebele bani yo lia bala yotaki ki na tuna bango yo kozanu kaka analyse yo lia bala ndeni voilà analyse na ngai na memanga analyse oyo aleki makasi akobenga te dimola ayebisa ke ezoli ya bambongo mais moto wana nayebi te réponse nini tedi apesaki ye nayebi te parce que j'étais pas là tedi mola que je salue yabisanga bi yaya tala na butu bato abengaki balobi nalekisaka yo te mpo ezoli ya bala rebele kolata ovia zolata eza bambongo oyo ya zozwa or de nature nga naza un grand sapeur noble nga na bilamba ebele tout à fait alors tant na olata bilamba wana jalousie comme manifester par-ci par-là na préfère sikoyo nazalaki pa na nga mona sali analyse na nga na likambo na nga namonaki eleki bato bamoni ezala ta 2 personnes batali na ozala fier que na kufaka innocent mowenyi na liyango lisute. Merci Paille Grande Achamo Voto. Alors toi ba combo chaîne ça Banana News banana ka nde otobengi bitabe ko banana news bitabe ya kotela ya kotela pendo ya otolia ka wana na nguba siko so émission tozo sa l'émission table za na kati oli mwa bitabe na nguba na yo sepe kokeza na mpanzi loko aruma eza boke obendi kokomeli voilà to makambo makasi wana idéologie sika fotolia ka bitabe et ça l'a bien en autres. Ah c'est bien. Voilà. Alors pour nous kabwana nini ko lo bana bandi ko so balandi biso na pourquoi lelo na lobi na petit na ngai moko penza petit na simba nga bien Johnny de Finlande sikoyo tokomi na chaîne na biso Banana News talaka sikoyo kuna po mabanga mi bandoleka kuna Banana News faut luka yango so moni Banana News c'est pas na yo les grands sapeurs de tous les jours et de tous les temps Vincent Bolenge sikoyo okoki kotalaka Banana News oyoka ba mabanga no ezoleka otindela ba lien na otindela bino ba lien Simon Bongo
mbongo ya ba Simon Simon mbongo sikoyo na Banana News lokwa yo le la forme to beta pe mamba ba bilamba ba nini ponga mutasala proclamation mamba bilamba bondo mona mamba ngope kuna do to komisiko to kwana to kokisondenge mususu e commander mususu donc epa na ngai eza mamba bien banda koleka na bosanité mutu na ngai ya munene na kati ya London 35 heures ya bilamba Brice Mpangi ya Brice bambote ebele Nicodème Zola bambote ebele na bosanité leki na ngai ya motema na minute oyo aza na Italie nayebi te soki ozongi soki mpe ozongi te sikoyo olandaka Banana News okomona yaya na longwe wana na kiti na Paris nasengi bana nyonso l'équipe de France bolanda Banana News bomona vie na bino ya chamovoto na Banana News na bosanité l'italien Jansi Mayas Force à l'Italie Force à l'Italia otalaka Banana News la première dame de la Louvière na Belgique talaka Banana News oyoka libanga na okuna wa donc fumu la Dakar Banana News la plus belle des femmes mire na mbongo mire na l'argent mire na dollar mire na rouble talaka Banana News na Luanda Blandine Bomolo Babu landaka Banana News na Liège Eve Bolé Bebols landaka Banana News na libota na yo bandeko nyonso oyo balingaka nga nga bao balingaka nga te bolandaka Banana News. Merci bien. Merci Karandenge Pai Grand Autour bolandaka Banana News oyo bokomona ba actualité na ye bokomona makambo nyonso ya ye parce que a eu décision ya kusala nzela na ye vraiment bon to pesi kaka longonia pour nzela nyonso zo mekana ndenge na ye soki simbi bete problème ya te ko mezala ngote. Alors na kusenga la bandiko nyonso bo mesana kolanda le king de la presse et d'une image bambote na bino sika bozali réalisation ezaki bongo ya Willy Kunda Venangai Mayanga Dikoko aza comme assistant dans le studio. Tout petit bambote encore à 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir chez les Umba. Merci Nabalion de la presse nous Sika Bozali. Merci na Tiu Dema Kamasu. Merci na Tia Philo. Merci na Tiu Pinto. Merci na Mama Christelle. Merci na ba ndeko nyonso oyo bokolanda edino image et puis Godard Kwanza le full mikiliste na kati ya London bambote bele. Merci aussi na Godard Kimpwanza na kati ya Ville Saint-Georges et puis bobo sanate soirée ya ba maman de grande care ba maman ya mamité maminoni ba maman de grande care baza bongo na soirée na bango le 11 novembre tout kuta na bongo l'espace Noisy-le-Sec ça va inda. Ça va noircir le 11 novembre et aux alabons vendredi. Ba maman du grande care Champs-Élysées Alves. Tout le monde a eu na katia masolo wana en tout cas na meranto azabo maman présidente. Ouais. Tout le monde a bon na katia soirée wana bango ba organiser soirée mu banga soirée kulu toi chama voto. Vraiment il faut te payer une invitation na soirée wana. Na bosanité le mannequin de Paris. Na moi sinon maman moi c'est kabozala. Guilhem Ayindou. Merci, à très bientôt. Merci. Edino, yoza fin, utaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo.